Toye lokola bana na Nzambe kosenga pardon na église et puis kosenga pardon na prophète. Motema eza motema ya libanga te, motema ya banyama te, eza motema ya mwana Nzambe. Boyamba pardon na biso na motema mobimba. Tokomineti na football tout ça la souvent, hein, tozonga nano. Comploter avec tous les prophètes kabbalistes. Biso to lataka tojite, biso to lataka croate, biso to lataka kipate, biso to salaka prière ya formalité, biso to tangaka te. Biso c'est la prière, rien que la prière. Pardon et kobima nini. Quand est-ce que Femme Tamar a été convaincue que le prophète Nema Sikatenda c'est un homme de Dieu et effectivement akoki kocha maboko et effectivement le prophète Nema Sikatenda azali biloko oyo bakomba telemela qui alataka salaka boye et tout comme ça ba ekondima que malgré tout ça za mosali na Nzambe. Quand le prophète Néhéma c'est pas quelqu'un à minimiser, c'est quelqu'un. Son papa d'abord a beaucoup travaillé. C'est un homme de Dieu qui est en train de travailler. Natikala ko boudete, natikala ko boya prophétie. Moi j'ai l'impression que makambo ezo ki na moi hein, moi weza moi ko tenga maman muki. On dirait makambo eza clean te. Bango ba ndeko sala live faut bazali pour partager vision mon côté na prophète Nema Sikatenda. Zala lo bano lo kwande wa lo baka orozwa kara ya Kabila. Orozwa 12 ya Kabila. Tiango kata place au tiango internet. Kata yango tia internet. Surtout landi na boso la politique. De comprendre qu'effectivement muta komi ko comprendre sens ya makambo ndenge kindeli. Natikala ki ko boudé prophétie et loko kaka peut-être na boya ki zala ki imposition de main. Pourquoi na boya ki imposition de main? Et loko siko nga na kamwe. Le sambo. Bafukami. Pe bache bango maboko. Toute l'église élève les mains ici. Approchez. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. En tout cas, liloba ya koloba, Satana monaka déjà nkembo oyo andi aluka kikobundisa. Elle se décide de demander pardon. Est-ce pardon oyo ezate po azana concert na jie? Bandeko bonimi pardon. On a un problème na mutabandi musala ya Nzambe kalate pour na prouver que nous sommes ensemble yango papa pambolinga liboso ya batulelo. Na posa ka question pas basal na Nzambe. Est-ce que boyeba que réellement vous serez jugé sévèrement? Avant que je prenne ma parole, j'aimerais d'abord les inviter. Le couple Tamar. Est-ce que Azali réellement convaincu que papa Nema Sikatenda azali musala na Nzambe? Amen. Membili ngona zolo boko mona yango na mikolo ezakoya. Mas essa fumaça vai falar aqui, vai ver nos dias que vêm. É como se não tivesse mais a te ver. Como se desaparecesse no meio daquela fumaça. Vai se lembrar da tarde de hoje. Vai dobrar os joelhos. Vai dizer: Deus, me perdoe. Me mandaste o teu profeta. Me tirar no meio dessa fumaça. É isso que eu queria te dar como mensagem. Merci. Est-ce que pardon est causal pour na kana bango? Bible nous précise que non, ils seront jugés sévèrement. Vérité et réalité, votre magazine. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre ces grands magazines, Vérité et réalité. Bosolo Peloleng Kobika, certainement dans vos maisons, dans des métros, dans vos bureaux. Et pourquoi pas nos mamans, en tout cas, clin d'œil spécial, ceux qui ont l'habitude de nous suivre pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine. En tout cas, un grand merci à Bino Nyosotou. Nous parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyoso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi
est-ce que Koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, vous êtes nombreux, vous qui appelez en ce qui concerne nos produits. En tout cas, il y a des produits qui sont disponibles aussi chez nous. Sentez-vous très à l'aise. Une petite correction en ce qui concerne Maxi Bien-être. Le Jean d'ailleurs appelle parce qu'effectivement, la pub et lobby, publicité à l'éloté, et à Kala, on va le voir qui est $35. Maxi est à $35. Maxi partout, c'est à $40. Mais exceptionnellement, chez nous, des ESA jusque-là, on a $38. Mais dans peu de temps, Tokozong en a pris normal $40 comme tout le monde. Effectivement, bientôt il y aura rupture de stock. Olingi yomoko osa la stock d'ailleurs, olingi yomoko osa la nango ebele, il est temps. Parce que ceux qui rupture ezali, il faut oser la ti et ya kalisusu et kozwa biso tant nenge eotaki kosala dernièrement. Prenons quand même ces différents éléments et on va revenir tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekona alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba mususu mela yango avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, atabati le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyope. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindele, on va payer ces bilots. Pour bilots, on va dire solo. Mikolo, il va tirer à poisson à toi, la famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, oyope anti-poisson. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je reviens encore pour commenter quelques images. Ces images, bien sûr, ce sont des images, je ne le fais pas pour créer une polémique autour de
de ces personnes, mais seulement je voudrais quand même qu'on l'a qui sabatouké, surtout bah éducateur de masse, surtout bah ndeko oyo bazali ko exercer na public et sengeli koye baka et lokonini ya kosala parce que effectivement rentrer sur des propos ko senga pardon ezali malamu comme on dit que le pardon est une puissance qui libère, mais tobo ça n'a pété que avant yako koya nakati na erreur na yomoko et oki kozala pe malamu ou garder silence ce comme on dit que lokwana et convaincre batouté to oza convaincu na ngote et sengalité au s'exposer na endroit to na milieu public. Je me rappelle notre professeur qui nous a toujours dit avant de tenir un discours, il faut avant d'exposer un discours, il faut tenir compte de l'auditoire. Tant vous allez kobeta li solo et sengel oyeba ozobeta li solo na banani bisika nini pe bato bazali kozwa li solo na yo ba consommer yango ndenge nini. Les consommateurs de tes contenus ezali banani. Raison pour laquelle zalaka vous constatez que ça na bande comme ça la ka contenu o yayebi que contenu o yaye eza na peut-être ya bosoto ya buzoba et azali ko fan de la parce que ba consommateur ya contenu na ye ba sepeli na ye bongo. Mais ceux qui ont de valeur bazali ko sala ba contenu moko zali malamu okomona pe bandeko balingaka buzoba ba kokutala kuna te po ba kolobake oneza ba français belé oneza ba logique belé. Donc on va poni na bango bêtise na bisika la logique. Ici je reviens sur l'histoire de maman Nabiso, femme Tamar. Femme Tamar, je pense qu'il y a quelques mois où il était vraiment élément qui sur la toile, en tout cas tout qui kosa la commentaire na ndenge et sengelaki. Comme vous le savez que femme Tamar a qui kozwa monter à Mataki Makasi. À Mataki Makasi, personne ne va me contredire. Ce qui l'élo, maman Nabiso femme Tamar a quitté Mouké. On a bien quitté Mouké. Ce qui a quitté Mouké, c'est parce que tant oyoti ko lekana akokai ko gérer makambote. Et le col akokai ko gérer makambote. Bomoni ki ebelé plusieurs personnes ba pesa ki Mukongo. Plusieurs personnes ba comme qui même ko saboter ba biloko nae. Plusieurs personnes rejetaient même l'invitation. Je pense que même Yemoko a constaté que dans l'événement ou organisé, je ne sais pas, il va constater qu'effectivement, que Batu, Bakiti, Ngouma ou Ezalaka Nango, Eza ou Eza sous les lotés. Eza ou Eza sous les lotés. Nous devons faire très attention pour tout quoi erreur parce que erreur est qui même touché na carrière na biso et qui même ko touché na ministère et qui même ko bébisa. Pourquoi je dis ceci? Femme Tamar effectivement après que ça la vidéo auto landaka awa. Baye ko senga la femme Tamar esengela ki alika à s'expliquer. Mais atikala kozwa ko le kan émission mon côté. Femme Tamar abandé ko sala ba émission na ye moko na ba page na ye officielle do azabando sala mingi na ba live na ba TikTok na ba Facebook na ye bisika bandaki ko répondre bato. C'était quoi la prophétie oyo yaka ko sala que et créer moi ko bendana. Je voudrais faire un petit pas en arrière pour permettre biso te meka ko analyser moi muké. Touchons d'abord la première vidéo ezala qui a prophétie parce que toyebi na lisolo que femme Tamar azali chantre de l'Éternel pe oyo a organisaka ba prière nazo abingisa sangisaka ba chrétien bandeko belé ba otaka bisika na bisika pas seulement de chrétiens mais tout azali ko croire que azali ko ndima que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur akoki koya bato asangana akuna oyo d'après moko alobi ke ezali église te ezali kaka réunion de prière. Lisanga kaka ya losambo pe batu ba panzani. Aye kosala vidéo na eko bime comme viral sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on suive cette vidéo bisoyon surtout pour tout ça lasko tout tracer ligne bien. Tolanda. Osa pasteur
Vous êtes pasteur. Shalom Église. Comme on a ma femme Tamar, nous avons un concert dimanche, on appelle ça nouvelle l'église. Merci beaucoup. Merci. Yoka. Espera. Nazo bisayo. Vous allez besoin prophète Nzambe. Naza komona. Milinga. Milinga wana ozomona yesu na kati te. Oko reconnaître que na prophète Nzambe. Jalousie ya batu. Bavandi bazoloba. Via mwana mwasi oyo. Eza lokola singa bazotonga. Otonga wana ekosila te. Fe koma ya kala. Amen. Membili mwana zoloba komona yango na mikolo eza koya. Neti bazo mona yo lisusu te. Eti obungi na kati ya milinga. Kokanisa pokwa oyo. Obetaka mabolongo. Lobi Nzambe. Limbisanga. Otindelenga prophète na yo. Abimisanga na kati ya milinga oyo. Na pesi yo kaka elembo moko. Soki elembo wana ekokisami te. Na pesi yo droit finganga loba prophète alokuta loba magicien loba bakomelo solobi. Ozokota na turbulence moko. Namona milinga na milinga. Soki Nzambe, se Deus a permitir que eu permitiu que você viesse até aqui, Nzambe a comissão pastor, o Deus que te tornou pastor é que está a falar contigo agora. Jalousie, a inveja Yabato, das pessoas, Bavandi, sentaram, Bazoloba, estão a falar, via mona moacio, a vida desta mulher é como uma linha que estão a cozer, e e essa construção não vai acabar, deve ficar antiga. Yes. Meu Deus tem que tirar isso hoje. Amém. Mas essa fumaça vai falar aqui, vais ver nos dias que vêm. É como se não tivesse mais a te ver. Como se desaparecesse no meio daquela fumaça. Vai se lembrar da tarde de hoje. Vais dobrar os joelhos. Vai dizer: Deus, me perdoe. Me mandaste o teu profeta me tirar no meio dessa fumaça. É isso que eu queria te dar como mensagem. Merci. Obrigado. Merci beaucoup, nous avons suivi. Tolandi Bissognon surtout, vidéo. C'était une prophétie au Bapesaki, femme Tamar. D'après les explications, beaucoup de explications. D'après les explications, femme Tamar a kindaki azaki na concert na Luanda, na Angola. Et tomeke na katia salle oya kobeta concert. Papa na sonema sekatenda azaki na activité na katia salle wana. Et femme Tamar s'est dit, ah, le compte il y a promotion, il serait mieux na kende. Na senga pe moins minutes, ne ba na ko communiquer na bandimi ba eba ke nazali na concert ba ya pe ko soutenir nga. Yango ne li solo. Na kati ya kilt wana na suka ne prophétie e yaki kokwea. Prophétie oboti olanda awa e yaki kokwea. Dans prophétie koi baye kochango sur la toile. D'après maman Nabiso Tamar, bande batuya, papa Neema, ne batu ba kata kilo kwa ba chaki yango na sur la toile. Donc d'après les explications, et bimaka lokola humiliation, balingi ba humilier. Lokola pe ndeko Nabiso maman Tamar azalaki déjà na force nae, azalaki déjà na succès. Natana, elle n'a pas supporté. Alors, au cas où elle a géré malamouté, même mon bal nae, a géré qui est bien té. C'est par là où tout tika la tokoma kolanda sikoyo. Prophète Neema sikatenda. Batokomo sala va commentaire. Mais ce que je aimais, c'est que prophète Neema sikatenda tika la kokota na kati ya makambo wana té.
ba live et bandi ko salama na kati ya perte de vitesse oyo maman na biso Tamar toyebi ba live ne comment ko salama bazalaki d'accord te bango non bango ba partager ka fois moko na batu msusu te et bango na bakati ya ba live otokolo ba tous à la claire bango ba ndeko sala live o bazali ku partager vision mon côté na prophète Nema Sekatenda de biloko basalaka biloko balataka ba biloko na bango na bakipa batalite et tout comme ça bango ba partager biloko na te bandimaka yango te to communauté na football tout ça la souvent hein to zonga nano batubalanda suivez quelques propos pourquoi nazo zongi sa ba image oyo eza pona ko tumbola potate mais ezali pona ko zongi sa ba serviteur de Dieu mso batikali ba comment se tenir devant les gens lorsqu'il y a un problème comment aborder ce problème et comment ko gérer yango pour ekende tina suka na zongi la bino tina place pardon et ko bima nini. Quand est-ce que femme Tamar a été convaincue que prophète Nema Sekatenda c'est un homme de Dieu et effectivement akoki kocha e maboko et effectivement prophète Nema Sekatenda azali biloko oyo bango telemela ki alataka asalaka boye et tout comme ça ba ekondima que malgré tout ça za mosali na nzambe quand tozonga sur ce point là tozonga sous toute la image comment est-ce que quelle était la réaction ya maman na biso femme Tamar na mobali na ye tango makambo ekoma kisiko kokende moto ezopela bola na réaction na bango ndenge ezalaki zala lo bano lo kwande ba lo baka orozwa kara ya Kabila orozwa 12 ya Kabila tiango kata place au tiango internet kata yango tiango internet vous êtes en train de faire la promotion ce n'est pas notre problème oui nous c'est la prière c'est la prière nous c'est la prière comploter avec toutes les prophètes francs-maçons comploter avec tous les prophètes kabbalistes. Bisoto la taka tojite, bisoto la taka croate, bisoto la taka kipate, bisoto sala ka prière ya formalité, bisoto tanga ka te, biso c'est la prière, rien que la prière. So comme on dit prophète moko, na ba zambala na nzoto, na ba kipa, na ba nini, ya tuna etadam na ye. Ye bisa ye ha, tie la biso vidéo wana mo bimba. Somoni kwa nini la tabahoba minene. Una bina kamakasi. Sukona mo skandalizete. Kona za kitai kidogo. Merci beaucoup, j'insiste. Nazali ko zongisa ko tumbola ba pota na binote. Mais tozali ko zongisa ba image poto koma na bisika oyo ya lelo. Poto yeba effectivement. Est-ce un pardon sincère ou il fallait demander pardon puisqu'on se rend compte que le ministère est comme Ningani. Pardon, eux pardon parce que non, depuis qu'il y a ça qui erreur oyo, koboya tata oyo, et ça qui est touché carrière nanga carrière Ningani. Ou bien ils allaient effectivement pardon mutualali à la mouki ton zambi a blobeli a beteli dans les solos que non mon nanga yo sala ki mabe kende ko se repentir kende ko senga bolimbi c'est pas mon sal nangai ne femme Tamar a telemi na mobali ba ki ko senga pardon ba ki ko s'excuser parce que na kati ya interview ezali aw na lingi na tshela bino interview moko o bolanda passage ya femme Tamar na émission Yandeko Sango, Israël Mutombo, que je salue en passant. D'après maman Nabiso femme Tamar, moi j'ai l'impression que makambo ezo qui na moi, hein, moi eza moi côté nga maman muki. On dirait makambo eza clean te. Femme Tamar dit ceci. Ye akendaki azo relater biso lisolo nenge e salamaki. Et elle va dire effectivement que aboyaki prophétie. Andimaki nae prophétie. Mais imposition des mains ne aboyaki. Imposition des mains aboyaki pour nani parce que azalaki na conviction te. Avec na conviction na mususu. Et aussi pendant le moment de prière,
azwaki déjà ba directive soki tolingi to analyser maloba na ye na makaba fe tokomona c'est comme si azalaki déjà na ba directive na sens que ndenge ozali kotambola boye mutu moko te atia yo maboko soki mutu ana atia maboko peut-être même soki kozala likambo ekokomela yo to ekoki kobebisa makambo na yo. Quelles sont les directives aux femmes Tamar azalaki nango déjà? Oazwaki na lonzela losambo parce que pande ko sango esengelaki amanyola alimbo la biso penza na bokebi nyonso que te ngai parce que ceux qui déjà ozaki na conviction te na kolanda maloba na e vous verrez que elle accepte. Enfin elle accepte pour na couper sa couleur parce que tant bandaki koloba makambo oyo na etali prophète Néma Sikatenda to koloba te ki baeba ki était baeba ki prophète Néma Sikatenda très bien. Ici, moi, je parle de l'hypocrisie. Il y a risque que tout le monde c'est comme une hypocrisie. Parce que tant que vous allez qu'on pardon, ou qu'on pardon en public, et sengeli ou pardon na yo pe et cadré na makambo oyo yo sali. Et non qu'on luka ko sala so ko se justifier dans un sens où ils allaient que tout le monde allait sous batou, ba qui ne corrosionner moi musika. Nalingi to landa femme Tamar na bokebi awa na bosolo na politique ngate mutu na zoloba maloba na emoko wa zoloba est femme Tamar ayebaka prophète Néma Sikatenda te ya solo point d'interrogation. Est-ce que femme Tamar tango ayobeta lisola conviction parce que soki tozongi na conviction tozongi na ba propos na bango na TikTok ya ye na papa et bandaki côté les mélabakoutrement il y a prophète Néma Sikatenda parce que pendant cette période azaki na likamuna mutute il y avait que femme Tamar faisait face à la prophétie abandaki ko buna ndeka na maloba ya prophétie o batu ba releyaki ba komi ko sala ngo ba commentaire et tout console ta ba moni milinga ba moni boy ici ezali femme Tamar azali ko sala débat to azali ko bunda na prophétie et non na prophète Néma Sikatenda parce que aucune vidéo on a na moni que prophète Néma Sikatenda bandi ko bakete au moins na wana to de koana je pense que à ça l'interview je crois na poto ezaki na conférence de presse o ameka ko expliquer lisolo wana ne ay ko briser ce que silence ezaki na poto va péter ezaki na poto. Ça la conférence de presse a ko s'expliquer sur makamunenge et meka ko sala. Et si je pense que alima qui ko s'expliquer na conférence de presse, c'est parce que quelque part a qui komona kezaki qui manque à respect. Qui nga un message ko te pas dans nzambe na lobby et ça qui bande ko ba réagir, ba memia ngona ndenge ba memela ki yango. Alors tolanda ba propos il y a femme Tamar na bosolo na politique et on se retrouve juste après. Okay. Ndeno solo na bona ebité aux normal aux akobela aux obakisi ça je sais pas parce que j'avais appris semble-t-il ne maintenez pas rigueur hein bato ba interpréter tazaki dire comment ko lobela moi ça mutuboy je sais comment les Congolais réfléchissent mais yango nde bozolo bana etika to tuna yango po ya loba babita ngo uti poto obelaki okomi na aéroport ozaki liboma na loba maloba ya bato même po bima normal bo bima ite mobali lo bagi libanda a négocier na bata DG batio na kati ya mutuka parti aéroport ba mission na portons ozwa ki retour wana utaki wapi retour wana uti la prophétie bible lobi to mépriser prophétie te to examiner yo zwa prophétie ya Néma Sikatenda na pesi mbote pe place azali abeta ombodi ya prophétie pakama milinga vous êtes resté incrédule vis-à-vis de cette prophétie là. Oya yo ba croire. Oya baninga si Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Aux à la tête, aux à l'incrédule vis-à-vis à ba serviteur mususu ou ba servante mususu nzambe bazaosa. Comme conséquence obela liboma ozaki na bakisi obunga ki période moko parce que zaki pena makambo okata bilamba. Donc grâce kutu ya papa mobali ozalaki choqué à Bigson aéroport ba témoin bazali. Makambo na loba na kotanga bato baloba imambo. Est-ce que c'est normal là jusque là la bendiste mais même c'est périodique. Est-ce que c'est normal les bons mango bandakika nzamba bikisi aux yeux bakisi qu'est-ce qui s'est passé avec Néma Sikatenda bowele la nini
Merci beaucoup, Papa Sango. Je salue le prophète Nema Sikatenda. Totikala kowe lelo côté. Yango nazo beta sete papa ba parti à kokata oyo sur le réseau. Et n'invite s'il faut relater l'histoire. Allez-y, en 2-3 minutes. En 2-3 minutes. Je crois que c'est dans un programme le 15 octobre quelque chose na bosani penza date précision na loane. Alors salle où il fallait qu'il na beta, esa salle où l'homme de Dieu azalaki na activité na kati. Quand on a yé nabi, ah non, na touni balobité activité za na kati nabi. Oh, je profite d'ailleurs d'entrer, na participer na culte. Après le culte, je vais passer les messages. Na tikala ko boudé angote. D'ailleurs, na participé na culte wana tina suka. Ezalate que ba na kati tant ba siso pesanga prophétie na kati culte na kei. Non. Nazala na culte wana tina suka. Na tikala ki ko boudé prophétie te. Nazwa ki maboko nanga nazaki ya kokanga nazoka prophétie na boudate. Eloko na ebité batu ba monaki sur le toile et tout. Eloko kaka peut-être na boya ki zalaki imposition de main. Pourquoi na boya ki imposition de main? Parce que zaki na ba période déjà nazaki na instruction à eska na wuta ki déjà ba prière donc nazaki kokende concert. Déjà, j'étais préparée et puis j'avais les instructions que je ne devais pas couper sa moutou nanga et tout ça. J'avais déjà mes convictions à moi. Le prophète, c'est pas quelqu'un à minimiser, c'est quelqu'un. Son papa d'abord a beaucoup travaillé. C'est un homme de Dieu qui est en train de travailler. Natikala ko boudete, natikala ko boya prophétie. Et le kokaka na salaki, ezalaki ko poussa na te pour na imposition. C'était juste ça. Bon. Parce que quand Dieu donne une prophétie, autant la prophète Élisée, c'est la Bible. Ato Borami 6 fois aussi mbaté. Pour Moutamona vision, il a parlé de 7 fois. Et ça conduite, il y a Moutou à mon vision. Au moins, on a Paul a qui est d'avance. Koboya koleka na cher, koboya peut-être koleka liboso ya cher, mais tant ba matisa kinga na estrade na pembeni, na telema ki pembeni atuninga epe oye ko sala nini. Na lobi naza femme Tamar, naza na concert awa, na kina annoncer bande konanga. C'est ce que j'avais dit na micro ya prophète Nema. Obela Liboma. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. On revient sur le propos, Bolandi quand même, femme Tamar, parce que après que ça là-bas live, ils ont décidé à garder silence. Effectivement, ils ont une zone à turbulence, et ça là qui, tant que ça la live, a perdu qui crédit. La considération, on va te bélir, à qui nango, à qui perdre yango, au moins je crois à 60%. Vous verrez dans ces lives, azaki soit continue na live bato okota ebele mais ekoma ki sujet ya ba insulte bato balinga ki balakisa ye bakitisa ye balakisa ke non te okomi mapeka omati mwa mingi mwa lolendo eleki il faut okita ba congolais bakoma kokitisa ye bakitise pona nini parce que ba santaki ki malobana ya bande ko kende susu bien te. Moi je pense que d'ailleurs ici sur Nouvelle Tendance Télévision, peut me quand même que Zongi ça recadrer Bandeko. Ici sur ce plateau. C'était quelle vidéo? Lorsque moi j'ai suivi les lives, les extraits, il y a live na Bandeko la natang bazado ko bakeno biso to la ta ba kipa wana te batalit wana te bananete. Ngai ne mutu na yaki ko bima. Pona la kisake non, place oyo ba ko sibiso. Makambo bazoloba. Il faut que nous basons le belango. Lorsque déjà on exposé l'eau qu'on a public, et ça n'ango sur l'eau qu'on privé. Et comme et l'eau objet à critique, comme tu nous qui qu'on critiquer dans n'engue ya lingue. C'est par là que je suis allé présenter que femme Tamar yé palata talit. Et atika la qu'on contredire en côté. Vous avez suivi effectivement que balata talit. Vêtements sacerdotaux ou on va mettre la cité nango. Naki ko la qui s'appelle effectivement qui bango pe balata yango na collation to mona ki yango bango pe balata ki yango. C'est que vrai que Christ Dieu n'est pas dans tout ça. Ezali kaka organisation mo bato ezali ko sala pona ko lakisa et me kampe ko lakisa ki oyo a sali a passer grade to oboy. Comme mutako la tango comme mutako la tango pété.
Dieu n'est pas dans tout ça. Mais lorsqu'on critique, avant de critiquer, c'est d'abord au mitalana no moko. Est-ce que ngai pe na sala ka yangote? C'était ça. Femme Tamar demande pardon. Ah les qui na bosolo na politique à s'expliquer. Surtout landi na bosolo la politique, de comprendre qu'effectivement mon comme il faut comprendre sans c'est makamunenge kindeli. Voilà pourquoi est-ce que je vais poser la question. Est-ce Femme Tamar est réellement consciente que pardon avec Osenga pardon sincère? Pardon avec Osenga qui a cause qui peut battre? Ou bien Zali pardon pour vouloir racheter encore le temps parce qu'à comprendre qu'effectivement qui carrière naïe et du choc à koutani na ba bâton sur le roue moyen à avancer sous ma lame mingi ezate parce que babanda ko kende boy koto Femme Tamar koto maman nani la sœur son nom viendra bazaki mi balé ba kende boy koto voilà donc il est Femme Tamar koto sœur Eunice. Mais vous comprendrez que actuellement sœur Eunice a bon boy likolo Femme Tamar a quitté Mouké. A quitté Mouké pour la nini. À partir il y a dossier Oyo. Na prophète Nema Sikatenda yangonde isalike akita. Elle nous revient maintenant pour demander pardon. Azali ko senga lobi que pardon Oyo. Aye ko comprendre que marambo Oyo nenge kenaki akenaki nango bien te. En parlant de ce pardon, on est quoi sengi? Est-ce qu'Azali est réellement convaincu que papa Nema Sikatenda Nazali Moussal Nanzambe? Est-ce qu'Azali est convaincu que le prophète Nema Sikatenda, professeur le qui est solo? Et l'autre siko on a kamwe. Le sambo. Bafukami. Pe bache bango maboko. Mais dans live kuna aloba ke ya koki kufuka mela mutunyon sauté. Aoki kofuka mate bache maboko et pas ya mutunyon sauté. Donc là prophète Nema Sikatenda avec n'importe qui. Aki lokola batunyon sauté. Mais azalaki mutu oué azali ko convaincre sœur na bisoté. Sœur Aleki. Tout le monde a un message dans l'église. Tout le monde a pardon. Et on revient sur ce plateau pour Natina Nako commenter mon pardon. On a insisté kaka pardon, zali sincère ou bien zali pardon pour biso. Ba consommateur ya musique biso bandeko to kindaka na losambo et pas Femme Tamar biso ba oyo tozalaka naye to ndimela keno azali ko sala nzambe na ndinga solo auto perdaki confiance et pas naye tozongi sa confiance tout réellement il est convaincu parce que le Seigneur a parlé a ebiseke Femme Tamar tala suivant. Le quoi tout ça nzambe ekokisami liloba nini maman Tamar okoloba po tomoni côté ya musali na nzambe. En tout cas liloba ya koloba satana monaka déjà nkembo oyo ande alukaki kobundisa, mais heureusement le Seigneur a remporté la victoire et aujourd'hui nazana musali na nzambe nazana papa Nema bamusu bazaki kotuna bozaka na problème tokoza na problème te na koza na problème na enete na koza na problème na mutabandi musala ya nzambe kalate pour na prouver que nous sommes ensemble yango papa pamboli linga liboso ya batulelo. Avant que je prenne ma parole, j'aimerais d'abord les inviter, le couple Tamar. J'aimerais quand ils s'approchent, accompagnés avec les hommes de Dieu, ils peuvent s'approcher. Dala lipamboli nanga ya vie. Dala lipamboli ya vie. Nengeli satana nanga ki miselanga. Merci pour ce grand soutien. Merci beaucoup papa. Les 7 pas que le diable a fait en avant pour qu'il soit précipité et les 7 pas que Jésus a fait en arrière
pour qu'il mérite le nom qui est dessus de tous les noms. Parce que la Bible dit, le diable disait que j'ai monté. Ce qu'on calcule ma bonté, on a moins 7 montées. Mais avant comme on a 5e montée, on lui a précipité sur la terre. Or, Christ ayait le sentiment de Philippiens 2, qui était en Christ. Lui qui était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Ce qu'on a à partir de dépouillement, si, a comme on a souka, même maintenant, l'Iwana est apponi, la Bible dit, il est mort. Mais Babaki, si mort à la croix. Donc, mort est sa 6e, la croix est sa 7e. Même dans le lenge ya kokufa poni yango, adinga la kufa lokwa batinga sote. Il faut na kufa na manière moko humilier na ekulusu. À la fin, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toye lokola bana na Nzambe kosenga pardon na église et puis kosenga pardon na prophète. Motema eza motema ya libanga te, motema ya banyama te, eza motema ya mwana Nzambe. Boyamba pardon na biso na motema mobimba. Amen. Toute l'église élève les mains ici. Approchez. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Même tous ceux qui étaient offensés partout dans le monde, moi les serviteurs de Dieu, et le couple Tamar, nous vous demandons pardon. Élève la voix, prie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je pense que question dans les à la kaka, na côté, il y a pardon. Mais à culpa, il y a femme Tamar. Bandeko bonimi, pardon. Je pense que papa n'a vu sonner ma sikatenda. Il y a Nima qui déjà pardon. Parce que accepter, koyamba bango. Femme Tamar, à 8 ans, il y a qu'au fan dans le silence. Elle se décide de demander pardon. Est-ce pardon oyo ezate po aza na concert na juillet? Parce que okipe ko tala bité ndenge bato anobeta lisolo nanga ne bato anai ko nimelanga ezande bazo nimelanga sous le loté. Tika na réparer pour na gagner sous confiance, tant on a osé on a bêta concert nanga et Simba. Est-ce que concert ya showbuzz? Est-ce que pardon ils a pour na concert ya showbuzz de? Tout pardon ils a réellement pardon sincère parce que on imi yona papa boshokaki parce que moi je suis en train de suivre sur la vidéo. Bisobana ya prophète Dodo Kamba Israël. Bisobana ya nani? Bisobana ya mais na batunyon surtout oyo il atangaki en tout cas na yebi ki batuto bande kotanga mingi mingi balata ka ba bilamba bango ndo telemela et ils sont presque dans ba pratique encore pardon aux ali pardon sincère c'est femme Tamar to pardon aux a parce que ozolinga obenda ba intérêt otala ba intérêt na yo et là nazo le bela pas chrétien marambo eza moi très compliqué. Et ça très compliqué. Na mona bosolo na sepela na ba question. Le Israël mutomba tuni kuna bopesa offrande. Na ndenge ni bokoki ko posa ba offrande neti na ba dim. Mais je pense que côté na ba kimaki mais je sais que dim et bimara ba pesa ka pe ba dim kuna. Atuni est-ce que ba pasteur oyo zo ba ndimi na bango wana o solara na bango? Eza église to eza église te. Mais je pense que déjà en dehors il y a zo. Donc c'est quelque part ezali église. Moi ça m'étonne tant on a que basal nanza me koleka na plateau na média avec bazana attitude ya ba mumpe. Donc ça dit pour na bango ba étudier kende za ba se totemi na plateau boy. Il faut tele mapenda omicha elongi ya mawa. Omilembisa. Sozol ba français on a yo lembisa yango loba lokola sango ezali bongo de tokokoba eza attitude est-ce que réellement eza pende attitude militaire ma bango ezali. Ici je ne parle pas de femme Tamar mais ici je parle de certains serviteurs de Dieu lorsqu'ils sont aux médias vous sentez lokolo on dirait openza mointe les prophètes morazana ngaba awa kofinga batu tina banzota ba mama batu na téléphone pour nani pour ba bengi ka ki oza faux prophète yo zoko sa batu yo ngala banga raté bo sakana ba prophète amino bo sala mama seki mama na yo
maman na yo, elles ont insisté. Il parle bien enregistré, je m'en fous. Donc, attitude, bah, prophète, bah, pasteur rebelle, bah, zo abandeko. Rien à voir na bango de bazaleli. J'ai compris pourquoi est-ce que même Congo est sauté parce que l'hypocrisie a tellement pris place qu'il s'en a monté mamabé et sili. Poison. Je pose la question par Bassal Nanzambe. Est-ce que réellement vous serez jugé sévèrement? Ça, c'est la précision, en fait, il y avait l'écriture. Donc, je pense que ceux qui, déjà, pour ceux qui connaissent Christ, bango na limite que pardon kozala. Parce que déjà, bino boyebi déjà. Bondimba pe déjà que biso to tambola na to kosala marche na yo. Est-ce que pardon est kozala? Pour na kana bango. Bible nous précise que non, ils seront jugés sévèrement. Donc ça veut dire que bango ba ko juger bango na ko sembola penza. Parce que ko le batte ka yo ka quitter. On va péter ka yeba quitter. Ayebi. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne pratiquent pas les Écritures. Verset chéri na bango ou atambola na bango. Tout ce qui concerne bango ba interdit tu la Bible ou Bible peki sa bango ba lomba boma yango. Verset na ba longo lango. Donc comme il se trouve tout à l'heure il y a Bible, c'est-à-dire Bible moi à lambo déjà. Moi ba page mpuso elongwa. Donc yepo na yena mutu na eloko ba page na elongwa pona ezo exister soutien na kati ya Bible et tali penza mbete. Donc Bible ne baneli ka place oyaza. C'est ça. Les soucis de compléter ba partie ezanga na rien. Te ba partie loko le longwa wana nga wana tali nga soutien. Nga Bible na nga baneli kaka awo esuki lipeka awo. C'est très compliqué. Je ne suis pas contre Bino. Je suis contre ma communauté parce que je pense, d'ailleurs, tout ça parmi les automatisaka, les artistes, les talents, les serviteurs de Dieu, afin que tu vas découvrir. Mais ceux qui bobungi, et sengeli tozungi sarabino nanzela. Bobungi et sengeli botunga nanzela. Jordan ces derniers temps comme ça la musalaka ya ko ba condenser ya ba prophétie oyo boloba. Dans une question, Nzambe à se repentir. Nzambe abosani makamba loba to bino nde bolobaga boya kokosa na komba Nzambe soki boya kokosa na komba Nzambe c'est que à partir ya ba morceau ba vidéo émission to sala na mikolo zoya et ko senga na bino pour ceux qui seront sincères balika na plateau ba senga pardon. Nabi ki ba serviteur de Dieu est belé, ils ont du mal à senga pardon. Ah ngana za oyen de Dieu ngana ko senga pardon te. Ah rien. Ngana ko kitate. Ngana za père ngadadi et ko simbate. Je pense qu'il est temps Nzambe comme ko tia bino. Alors comme ko exposer bino afin que bos kangamino ko bolo baso na kombo na été parce que vous n'avez jamais été mandaté. Ça c'est pas moi qui l'ai dit mais ça y est moko, c'est-à-dire que azo exposer bino tozo on a scandale sur scandale pasteur au fana na kati ya nani abandi ko beta le solo oh moi dans mon ministère je n'ai pas eu ça mais marambazo expliquer bande gwana isa mamba lokuta, c'est-à-dire beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus motivateurs et non prédicateurs. Atali série novelas aya beta en église wana atoni na kilta ba mama to kilta ba jeune avec écoutant sur na beti boy ba sera na ba amen lelo sexe et comme ko tanga manakati église. J'ai suivi un culte où bazo la kisa ba marié comment est-ce qu'il faut pratiquer sexe, comment ba rendre ça là pour muto na muto asepeli sa moninga. Je me pose la question bisika nino ba la kisa muto ils en pratique muso Nzambe sala tikala jamais ko la kisa muto classe ba la kisa ngote muto ye moko azo ba keno so ba tikeli kaka ba kutani mi balewi ka auto sala ngo boye sans que muto ba la kisa. Mais les écritures au lieu eteyama les enseignements dans des églises ezoteyama les sous-soutés. Qu'est-ce qu'on a ba culte toi non obeta le solo a culte plein. Je dis bien culte plein. Thème et culte anonyme. Fellation, cunnilinguste et sodomie. 3 points essentiels bazali côté ya nakati ya église et puis bazo sabandeko
moto azo bisa ba soko ko pratiquer yango pour okima lisumu osala yango boye soki ezali loko moko préparer moi si oyebi ki bosala yango mabe mais soki ezalaki déjà en plein acte beaucoup na voir mususu wana ezala yango mabe te parce que ezalaki sentiment de diriger bino ezalaki prévu te. Ça c'est dans des églises. Le Congo est descendu trop bas. Un secteur qu'il faut réglementer, qu'il faut que la CT pour que lobby y a Congolais et la malam. Beaucoup des églises faut qu'on yango. On ne refuse pas. On ne refuse pas même à l'église catholique. L'enseignement sous ce quota raté. L'église protestante, l'enseignement sous ce quota raté. Et ça, makambo motoko sola bino na bino et non ko komisa yango na lié très saint fandi pe na che au lobby makambo na yo ya sodomi na soko lobby dit amen. Donnez-moi un amen fort parce que ozo lobby la makambo comment est-ce que batoroki ko kine ko isala pratique au Bible les allez ko interdire. Merci beaucoup, je pense que nous allons nous séparer et on reviendra très prochainement. C'était un pardon au pardon bison sotozui to yo ki ndenge ebimi nous avons consommé on a ndenge na ye mais je voudrais que le pardon ezala pardon sincère et non pardon ezali ko senga positionnement pour réussir na eloko yo olingi osala et na kati na yo oyebi ke note na sali kaka boye na bomi na ngaka moto me na kati na yebi ke ye na ndima na nga yete. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement. Nzambe apambola ba découvert mingi zo sala makata Congo démocratique nzamba pesi minganga pe ba chercheur mingi mayele po ete baluka kobikisa biso namona ka nyoka na zamba soki babundi mibale apesi mosu venin oyo empoisonnement akopota mbangu akolia matiti pe akoya kobika mais tovandi awa tozali etomona ete bato mingi bakufi na poison mais bana mboka na lisungi ya Nzambe botala produit o eza produit moko spécial. Ça dit quoi? Ce que meli kaka cuillère moko na yango ata le poison na nzoto poison ko freiner poison tango me la deuxième et bali ko évacuer yango nyonso esili. Ça dit quoi léon na Congo moto ko fa na poison azate. Alors soko utiliser produit oyo na nzoto na yo anti poison ata ozui makala oyo pende apile lei ata ba poison ndenge nyonso ekosimba lisusu te ekobima na mitoki pe ekobima na bavoi mosusu bozana yango poison mosusu ya biloko tozolia yango pe soki ozomela yango ekolongola bino nyonso bokozonga na bopikiliki eza na prix moko abordable soki omoi na ndimi eloko oyo mpo ngai moko na mekaki yango nazana basouffle mo bakangai ngai mpe na banti poison bapoisonaki ngai mais nayauti komela yango nzoto ezali bopikiliki Nzambe na ngai apambola bino liwa na Congo na poison Bouboulense.